Congo Check Check TV Yasi Bumutombo Bana nyoso ya Congo Botena beno beno luta Na émission Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV eza ya bino darling of la canona bambote partout place bozwami la canona lingi bino mingi. Bon continuer ko s'abonner na chaîne bino ya bien. Oui, le bino stress Congo Check Check TV. Il y a Yemoko le boss si vous Mutombo leader à Pembe papa Oumela. Bon séjour à Kinshasa. Et puis Bambote belé na Brigitte Savané maman na Chancel depuis Suisse. Bambote na vraiment belé belé. Emeka Embe kai kai libulu a diama. Babi mutoyo. Azana libulu a diama. To ba ye diamé bota kaka. Bon séjour na ona Kinshasa motema ya maman Misenga ndoyi ya Darcy Misenga vraiment bambote na yo depuis Bruxelles. Bambote na vraiment ebele belé. Lelo émission vous avez droit de savoir tozaka na droit ya koyeba makamni nezo leka. Nazaka toujours na maman José. Tant bon mon maman José na plateau ezaka azara na ba masolo na ya robeta ba masolo na ye eza vraiment epesaka vraiment conseil pour maman José za éducatrice ya masse vraiment soki na bina bossa na rosa lisumu epa nzambe bambote belé na Ben Mbuyamba motema ya batu ya maman Anne-Marie Mbuyi Lubutin bambote na vraiment belé na lingi yo mingi et puis lelo sujet na biso tozo lobela ndenge nini ya kozwa mbongo po kozwa mbongo lelo yo ekomi na ba faso ebele makasi yango na kolinga vraiment to solo lango na maman José ayemeka un peu ko expliquer biso façon nini ya kozwa mbongo po lelo tozomona ayoka mama sokola ngaza koto akei ayoka o papa moko abimi boye akei vraiment na kolinga to solo lango na maman José Longo po eza maramo ezo sala vraiment moi trop pe tozomona conséquence nango ezo zaka toujours mabe ezo sukaka mabe ya malamu na automonité Jerry Kobetox na sima caméra soko ki ko fongola ba nyonso ya Congo Check Check TV ba mona maman José onaza na vraiment lelo na plateau. Bonjour maman José. Bonjour maman Darni. Mon ya liboso na ba fan tout bazolanda mon ngai liboso vraiment nazo pesa papa Ben Mbuyamba mbote mingi bisika zali mobali oyo aza na propre teme aza na soin ya makasi en tout cas na libota na ye mobimba na mwasi na ye Anne-Marie na yebite secret na ye zanini azaka mwa muke yebisanga pe ya na yo na koki ko sepela en tout cas nazo pesa mbota na ba nyonso balinga mama José Nzambe apambula bango lokola maman Hortense femme sage bâtit sa maison lokola maman Esther vraiment Nzambe apambula bango maman Sarah na France Nzambe amona bango. Merci beaucoup maman José. Toko ta déjà na sujet na biso sujet du jour na biso lelo tozo lobela façon nini ya kozwa mbongo po tozo mona vraiment surtout na génération eza lelo bato bazoke ko luka vraiment ba mbongo na bandenge belé. Est-ce que vous pouvez expliquer biso façon nini ya kozwa pena mbongo ya nzela malamu po to pe tozo mona ya banzela mabe ezo sukela bango pe kaka mabe façon nini mutu akoki kozwa mbongo na ndenge ya malamu. Maman Darling vraiment merci pour la question na yo. Omoni makambo mbongo oyo tozomona oyo vie ya muntu nyonso oyo Nzambe asa trasa yango kaka tango yo ozobota ndenge oboti bebe na yo boye bebe wana aza na vision na ye aza na ndenge na ye même satana linga te mais mwana wana bilaka na ye ezali nasina leka na émission awa pona kolakisa makambo akisi ya mobali na ngai ndenge azalaki na bakisi pona kolakisa bato ke kisi ezalaka te Nzambe nde abongisi makambo nyonso lelo soko moni muntu na mbongo na ye na niveau na azali yeba ke Nzambe nde autoriser azala na mbongo wana mais tozo kama tozo mona bato mususu motema na yo eza na kimia te na yebi bato ebele mususu aza ngai na kokufa boye tata pona kopesa papa na ngai na kopesa ifo nazwa kaka mbongo apesa pe papa wana papa bato akufa ya komi liboma azwi mbongo wana te yango kolakisa ke makambo akisi vraiment ezate na memeli bango lisolo lelo oyo nazobetela bato pona koluka nzela ya kisi
na domaine nyonso yo mwana akufi oyebi ke liwa ezali ebandeli bayebisi biso nyonso toyebi ke na biso pe tokoleka il faut yoke koluka muntu oyo alie mwana oyeba ye mbongo ebongi na ndako jamais yo pe koyeba ekoki kobunga ta mosusu mwana na yo ta mosusu mobali na yo asali yoje okei koluka kisi ebele basi bamona bamakambo ndenge na ndenge na yo muntu okei koluka kisi wana okei komitika tozomona badomaine ebele bato balingaka koluka kisi motema na ye eza bien te fongani na yeba kaka koluka kisi tozalaki na libota moko mama na tata baboti bana na bango 5 na bana bango 5 wana babotaki papa akufi mama atikali mama ye kokufa bana wana batikali 5 ya sabali na baoyi batikali basala boye leki mususu akufi oya katikati akufi bango batikali misato balobi te tokoki kovanda boye te il faut toyeba ke eloko nini tokomi kosila boye tokenda koluka kisi balalisi likambo na bango ndenga balalisaka balobi papa na bango basaki bamemi na tongo bakei bayebisi bango ko bokende boye mama moko aza kote boye ye jete akoyebisa bino na muntu oyo alie papa na bino na mama na bango tango bakei na nzela mulai makasi kisi wana ezalaka te bato baluka kisi bakendaka nzela milai ya makolo bozo tuna tango bakomi kuna bakuti mama wana mama mukolo ayambi bango balambi biloko kolia balie ayebisi bango ke ndenge boye bino misato boye na bino nyonso bobima libanda bosolola na kotikala na moko ifo azala mobali na ngai soki tolali na ye ngai na kopesa bino nzele ya makambo nyonso yeli bino na kopesa bino na ba chance batalani oyo atali oyo bango baba oyo ngai te oyo ngai te bango bakingi baswana libanda wana mama na kati azozela bango moko te andimi akekolala na mama wana mama lobi boya na yoki bozosala ba discussion ngai na kati likambo wana mais nazopesa bino conseil ndenge bozokende boye bokomona nzela misato na nzela misato wana bolanda nzela moko eza ya muke eza na bamatite efinike bawo baza na mboka bayibi ezaka na nzela moko omoni kaka nzela mais bozomona mabele te matite penza efini nzela wana tango bayeba lobi mama ndenga toboyi kozwa ye boye nzela oyo akanile biso tokokutana na nyoka mema nyama tokomona yango ndeni tokenda kaka na oyo eza ya munene boye babandi kokenda na munene wana alobi nganga moko aza likolo bakutani na bato lobi bokende botika mboka oyo kuna tango bakei na mboka wana nanu bakomite na katikati ya nzela bamoni tuse ekwei balobi otuse ya nani nzela oyo na kati ya zamba boye tuse munene boye balobi bazwi tuse wana eloko ya marka ya bamibali tango bafongoli na kati bamoni mbongo ya sika $3000 ekoki bango oyo azwi 1000 oyo azwi 1000 oyo azwi 1000 tango bamoni mbongo wana babosani nzela oyo bakendaki bazokende koluka kisi po bayeba liwa ekoteli bango ndenge nini pona nini bango baza boye malere nyonso na mokili eyeli bango babosani batalani balobi mbongo oyo penza oyo baparent batindeli biso te kaka ndenge biso tomonaka makambo mosusu olobi okozala papa na ngai nde atindeli ngai ekozala omoni ekozala koko na biso non bazwi mbongo wana batalani tango batalani balobi touti mpe musika tovandana na nzete oyo yozongana na village wana tomoni mama moko bazotela bazolamba opesa mwa mbongo muke balambele biso osombe pe na mwa agene toya komele ya leki azongi distance bango batikali balobi omoni mwana oyo foto boma ye yo zo 1500 ngana zo 1500 tozonga oyo ndezamba lobi bayokane bango mibali mwana kuna akei alambi balambele biloko basilisi nyonso mwana bandi koluka ba pile ya torche na bamboka ezalaka ebele alobi bato ifo na boma bango 3000 nyonso ngana zuwa azwi biloko ya mabe achena biloko akolia azwi masanga atiki ya pamba aye wana bango bazotala mwana achia kaka biloko boye oyo azwi mzete pa abeti mwana alali kuna alandisi mwana akufi sur place bato wana bakendaki koluka nzela ya liwa bango moko
bazwi liwa mwana akufi batikali balie fufu fufu nzoka ezalaki na poison tango basilisi bameli nanu masanga bameli masanga wakati oyo yakati babandi kolia fufu oyo mibale asali kaka boye abandi kosanza ya liboso alobi omoni omeli masanga na nzala na oliolia nanu fufu masanga elangwisiyo nzoka akufi ya yebiteke muninga akufi akanisi masanga wana nde langwisi ye alali azwi biloko alielele ye moko alali bango nyoso bakufi wana misato batiki mbongo wana na tusa ndenge bakutake yango mama Darling muntu akutuna muninga likambo erwana azalaki te mboka batiki musika bango bazokende musika elingi kolakisake maloba ya mukolo ata eza ya mabe elobaka makambo malamu soki balandaka likambo mama wana ayebisi bango mbela babiki soki balobaka toluka nzambe toyebaka eloko nini ekoteli biso balingi babika me bango balobi tokenda koluka kaka kisi nde eza na solution kisi nde kopesa biso bomoi tokoyeba liwa ndenge ekotaki tokoyeba vi na biso ndenge ezotambola me vi ya muntu ayebaka yango aza kaka bobele nzambe yo muntu ase ya moyo nzambe asa tracé soki alobiki yo ndenge tina kokufa jamais komona mbongo te yo ya kolia ekotikala kaka bongo meme oluki kisi boke iseng baninga bakozwa yo kozwa te ya mwana na memeli bandeko lisolo yopona kolakisake nzela ya kisi ezali mabe makasi ifoto luka nzambe oyo apesaka mbongo pe apesaka makambo nyonso meme liwa ekotaki na mboka meme ekotaki na ndako na bino solution eza kaka koluka kisi te epuis makambo mbongo tala kisi ndenge ezali bakendalaki koluka liwa bakendaki toluka vi na biso ndenge nini tokomi boye nzambe apesi bango vi kaka na nzela wana olie oyo azwa 1000 oyo amoniki ezali moke ndenge bato mosusu bazali nzambe akoki kotinda tindo na poto komi na Belgique wana eza malamu te ngai bayebisi ngai na Londres nde mbongo ezali alongwa wana bayebisi ngai boye te mutu wana omoni akomi na États-Unis akomi kuna esimbi lisusu te omoni atiki mwasi na bana kuna akomi awo balakisanga muntu moko epa papa muntu wana alobike akenda poto asalaka combien des années akomi awo wapi na bibwa nyonso monaki kuna wana esimbi te pona ye aye komi konta awa akomi na bibwa wana muntu wana vraiment tomoni ye ngalebi akozonga te nga mwasi na bana batikali potala ke na se amoyo makambo nyonso vraiment eza mwa pasi. Merci beaucoup maman José tokende nanu na ngambu ya ba prophète lelo tomoni ba prophète babimi ebele makasi o prophète wana soko kiei osombi huile d'olive osali boye apriele yo lobi ozozwa solution na ba problème na ozozwa mbongo parce ozaiki nango esili parce que yo lobi nzela ya malamu eza kozwa mbongo na nzela nzambi mais lelo tomoni pe ba prophète yango et comme que yaka na bougie yaka na boy eza pe kaka nzela ya nzambe yango eza façon ya kopesa mbongo ya malamu ya mabe. Merci maman. Omoni na mokili biso nde tolingaka kozalaka apprécier na vie. Eza na bato mususu alukaka kende poto azwa nzela te akenda bobe pesa visa boye zo mona na te asabo sana na ye makambo yango mukolo mususu boye moneka okazo moko boye muntu wana akomi na poto eza likambo ngonga na temps nzambe soki tana yo ekoki muntu moko te ako boye ko peso nzela te mabe kaka soki okufi otambuli na mabe pozo zela ta omone yango te ba prophète bazali mabe te nzamba sala musala na ba prophète belé et banda to bandi tozo mona kaka prophète Élisée et prophète Eli prophète boyi na boyi nzamba za ko sala la bango musala mais liboso prophète ya liboso eza yo moko même prophètesse ya liboso eza yo moko nzambo ya lobelaka muntu nyonso oyo na mokili oyo même na nzela ya ndoto même na nzela ya likambo mama apoyebake nzamba alobelaka bato nazo yebiso histoire moko ya ngai ekoki kosunga pe bato mususu tozalaki na mwa ba prière moko boy tango nazongi na ndako
nakutaki mwana nga exaucer mwana nga asuka mwana ngai na ba lettre ya bana basi na saki na ye naki o vérifier azwaka pete na classe akomaka na kamwa chéri moko azolanda ye esalanga pasi moko na gangi na vandisi mwana na age oyo nzambe na ngai oyo nini nzambe ngai nasali musala nazakaka na église na musala na yo papa mwana na ngai yekomi mwana age oyo nzambe papa nasala nini tolingi tozonga na butu po tokenda kolala nakendaki avant na 18h nazwi place na motema na ngai esuki nayoki pasi na bandi kobonda ngai bi nzambe nakosala nini eyo likambo nini oyo tango tosilisi tobandi koprier tosengi ba mama oyo baza na ba problème tobondela mpo na bango nzambe asala na boyi koloba prier likambo na nga wana mpo nakokaki koloba te epesala nga pasi mingi namoni mama moko atelemi azoloba lobi mama nga na ye mpo bobondela mpo na nga mwana na ngai nalalaka na mwana na ndako chaque jour nayebi te mwana aza koluna lelo baye kozwa nga mpo bakanga ngai mwana atie mutumbeli bichopo ebimi bamemi mwana wana aza na hôpital il faut nateka lopango na nga mpo nasalisa mwana wana me mwana wana ye wana toyebi ye ayaka mama wana aza na mutu akumbaka ye azalaka na mama nayebi mwana bi otala elongi boye kondima te nayebi te eloko nini nga kosala babengi nga nake kotala mwana ndenge azobunda nakuti mwana lokola mwana na nga te aza na mbeli koto oyo na libende koto oyo alati kilote moko epasuki kilote wana natikali komona te nzoka azokenda azwi bilamba atie para alati teni wana asali kikuluna moko ya makasi nkulupa bato alobi na kweyi bamemi nga na hôpital natali mwana tolalaka na mwana topriaka ensemble nayebi te likambo wana ekozala bongo yoka nzambe ndenga yanoli ngai susi wo nga nazalaki nango yaye kuto atie muntu mbeli makila enani na michopo ebimi me ngai nazalaki na susi wana nzambe alobi sikoyo nazwi mwana nazongisi na mboka oyo tata na ngai na mama na ngai bato bayebisi ngaki ebondela kaka nzambe akosala lelo na mipesi na koti baretre na bondeli lelo mwana wana azongi classe mwana asengika bapardon mwana alobi ke mama nayebi eloko aza kosala ngai te ngai moko place nazali na seki nalobi tala nzambe ndenge arepondraka bato ngai na ye avawa namoni likambo wana ya lettre lokola na kufa me tala oyo mwana na ye atubi mutu mbeli ateki na lopango ndambo mpo basalisa mwana na ye kobika seke nzambe alekisi ngaki likambo na yo kuto eza nano moke tala ndenge yo osali mwana tala ya ngai nde biso tolingaka kaka wana nakende na baprofete nakende kotuna tala mwana oyo bamuso bayibiso mwana oyo aza na milimo mabe mwana oyo eloko tolukaka yango wana nzambe aza mutu nyonso aza prophetesse epo prophète ya bomoi na ye nzambe ayanolaka biso mikolo nyonso oyo meme makambo mbongo tolukaka yo boyi na boyi nzambe azalaka na temps akoki kotala yo okomeli te apesi yo mbongo wana lobilobi obandi osala boyi bakei kotuta yo na mutuka okofi otikika bakata ya mbongo wana na ndako nzambe asalaka temps tango ekoki omoni nzambe apesi yo akopesa yo visa ya poto okomi kuna ozwi poto otie na mutu bakei kokanga yo okomi na boloko wana bato bakanisi okei poto sa nini okomi na boloko wana mpona so tozokanisa nde nzambe akanisaka te nzambe akanisaka ndenge mosusu biso tokanisaka ndenge mosusu tala bango bakei ke tozoluka liwa ekoteli biso balongoli muntu wana obomi muntu ozela kaka ke bo chaki mbeli te obomi muntu eza na bato pemba na mabala babengi mwana muntu po babala yo kei mwana oya hey papa yo moko kaka ndengo olingisi bona ngai ndengo mone muntu wana baluki baboyi mwana wana chacha mutemeke yepe babala ye wana obomi muntu wana kokende na prophète po yeke biso yoke ozamo bomi ba prophète bazana likambo te bazosala ya bango musala epo ebele babinyawe baza babengami na nzambe te
ebele baye na ndenge na bango ayaki kaka na sagesse na mwa connaissance oyo nzambe apesi ye atali yo boye omoni kaka atali makambo ndenge toza na mboka oyo oza boye boye simbi mibale oyo eza mpenza ya solo ondimi ke eza bongo. Merci beaucoup, Maman José. J'espère que tu as déjà na suka na ebité conseil ni no ko pesa na bateau balingi vi ambang balingi malembe te parce que bamsu balobaka ya nzambe umelaka na moni pasi mingi ninge yokuto lobaki atakutu esengi na lekisa papa na nga mama na nga na ko pesa po pasi esi eleki na mte conseil nini okoki ko pesa bandeko wana bandeko nzela ya kiseza mabe poto zomona bato mususu auti poto ke bango to kendaki na bango basi basome mapango basomi mituka ngape na ke ko simba ye bandengo zo simbele oko simba na mabe pe ole kani pe okufi kisi vraiment pona ngai mama José na lobaka kisi ezate po makambo nga na monaka na kisi na zaki ata na eloko moko te me na bimi na bomo na za na bomo aw na monike kisi ezalite nzamba leki nyonso me tozala na patience akozela ngonga na biso ngonga na yo mema ya libala ngonga na yo mema ya kosomba sika ngonga na yo pena ya kosala makambo nyonso zoluka na vie tozela ka pe ngonga wana tozela ka ngonga na makambo pe ya bien na attitude ya malamu na ya faire batu na baba ko banga pe nzambe na makambo pe ya mike tozozela na ngonga bazela ka ngona makambo ya mabete yo zakaka olobike ya kaisala ya nzambe olobi mondo eza kaisala muntu asalo mabe fona zongisa ozozela nzambe wana ozozela nzambe te ya wana ozozela liwana yo bazela ka nzambe tana ye na makambo ya bien na ba souvenir ya malamu po mukolo wana bafongoli nzambe alobi mwana ngai yo fona pambula ye na nzela malamu me yo zakaka na mabe pozo gena kisi wana bokoloba pesa ta mwasi mususu osokomi boko pesa mwasi bato ebele baboma basi yao baboma na bana bande kutukolo bate mama kutukolo bate akomi kolela komi na yebike eloko salinga te bato eloko nini ona yebe eloko salinga te me ye moko asa yebike na lekisi mama bato na nzela ya kisi tozela nzambe azana bomoi azana ngonga na ye na muntu nyonso meme yo ozoyi ba visa oyo na sala boyo ke ikuna mikande mwana na kate ode boyi na boye ba yebisi osala boyi sala bakokanga opamba nzela ya nzambe ezali kende kaka na ndenga ya nzambe wana azali akopambula yo bande kokise za mabe libota mobimbe sili ndenga mama na tata bakufa ndenga baoye bakufa bango pe bakufi mbongo wana etikali kaka ndenge ezali wana okoko simbe loko moko etikali kaka bongo meme mbongo ya batu muninga pesi yo confiance yo bebisi yango ozimbongo na ye olie ezape mabe meme muntu akoki koyebiso ye ya solo ndenga nazo yebiso bo otetete bona mbongo na ngai na kokotanga na zakeda ko boma mbongo kutezala ki bongo te retour ezongele ezana ba makambu ebele ezo ya na nzela ya bakisi po tozomona nganga azana ndako te tozomona nganga azana eloko te bongo yekaka yo ndazo pesa yo makambo wana eza na baniveau bandeko tokangama na nzambe wana azali malamu na bomo na biso. Merci beaucoup Maman José, mot de la fin na yo et puis bambote na bafana na otu mot de la fin pour na émission na biso ya lelo lilo banangai ya suka bandeko balandi ngai na tcheka boyebeli ngai nalinga kotombola nzambe na ngai mingi po nzamba zana bomoi lelo tozokutana na bino ezaka kangolo pona nzambe wana ba mususu bayebaki teke na toki komonana tomonani kaka pona nzambe wana abateli mukolo chaîne abateli batu nyonso azobatela ba papa bena mbuyamba oyo to vandi awa grâce na ye mitema wana epesameli batu nyonso te epesameli kaka ye vraiment nazo pesa ye lisusu litomba munene ya lukumu po azana motema mulai ndenge na utiko yebisa bino liloba na ngai ya suka ngwana mbote na bawo nyonso couple na Belgique vraiment na pesi bino mbote mingi nzamba pambule bino mwana mama na ngai Bengolioni vraiment na Allemagne précisément na Bonn na bosani yo te mwana mama na ngai nzambe na ngai ya nzambe na yo asalele yo zangi amona bino nyonso nzambe na ngai za kaka oya kele likolo na se nde nzambe na ngai na zana nzambe mususu te apambula bango nyonso na mabota nyonso oyo emoni Mama José na chaîne oyo Congo Tchek. Merci beaucoup. J'espère que vous avez vraiment embellé à Rolanda. Maman José la kisi kaka nzela nino kotambola
po mingi balingi vie apprécier tozomona pe ezosuka na ora na mabe toluka totambolaka malamu po bolamu ezongela biso ekita ti na bana oyo tozobota to na tina ba génération ekoya wana ya libota na vraiment ekozala bien makasi. Un grand merci à le big boss leader à Pembe. Merci papa pour la sous opportunité au Pessinga kozongela musana Congo check merci beaucoup et puis bambo tebele na ba fan tout balinganga vraiment na lingi bino mingi Brigitte Savané maman la chancelle bambo tebele balobi mama confort mama confort Brigitte Savané moi simbinga mwana muluba bota bozo ka pa baluba vraiment et puis maman mise misenga motema papa kai emeka embe babili boulot ya diamant na lingi bino vraiment mingi makasi ma fille chérie Darcy misenga mona pembe ya misu pembe umela longue vie merci beaucoup na Jerry Kobetox na sima caméra tozo sa musa male me kitoko makasi to mona ni check Congo check TV yasi bumbu dombo bana nyoso ya Congo Bote na beno beno luta na émission